Là, bonjour la famille Amebak. D'ici Yomen et l'homme signature le vieux père Nabino wana. Ndenge masole beta makaboyebi ke biso to bizalaga déjà bakodo ndenge na yebisa kabino toujours. En plus ndenge zana bobosa na gateke oyo grand prêtre comprendre noko le vieux père Nabino bokende ko s'abonner na TikTok na l'homme signature ko ça la plaisir à toi de partager ba bon moment na yebisa ba célibataire bazoluka mabala ne kuna na TikTok to bana obeta masola ba célibataire na nenga ko sakana te donc oyo aza célibat akende déjà kuna s'abonner pour masolo ndeza kuna ya ko sakana te makama mikolo yango na ba petit bazoluka mibali na internet mena ndenga pop ya kozo mo États-Unis nalobaka tozalaka na ba news awa kaka ndenge masolo ekendaka na yebisa yo masolo ya Fally Ipupa na ketchup mutu moko kuta oyo loba teke oyo na mokola lela ebina na ketchup te obandi liboma nana ketchup moi c'est Fally donc basali déjà une affaire il y a 30 ans pour talaka Fally Ipupa déjà na carrière solo na abeti déjà 16 ans ya pouvoir aller avant wana bazalaka déjà na quartier latin 7 ans quartier latin en plus avant wana bazalaka déjà na talent latin donc oki obeta pe 30 ans d'amour bazalaka toujours ensemble mais est-ce que na bokoloba yo comprendre mais eloko koyeba ke Fally Ipupa aza ekonda nana aza mongo c'est-à-dire baza ba cousin bayebani mungala série azate ndayebisaka bino mungala o mongo surtout ma mongo biso wa mongo na esa oke tumemanga depuis noko ayibaka depuis noka déplaçaka bateau na port mbandaka neka falalo alobaka depuis na yiba matembele biloko nyonso ekoma depuis na yiba misili biloko nyonso nako ekoma obunga donc ekoma ka ngai noko déplaçaka bateau de noko déplaçaka bateau na port ya nini ya mbandaka tango mundela yewe balobi ka yibi bato ekenda sango ke ba mongo ba yiba bato me ba yiba na bato c'est-à-dire mongo moko te ou bien mongala moko te o mona yuma azate donc lisolo na zobete la bino sko yango donc na toko dans série nana ketchup moi ça Fally afandisa makambo bino tout boyebi histoire bana babima ba Vincenzo babima donc ba petit babima ba petit ba kola ndenge libote pesa mabe et pesa toko style lo bazala ngonde makambo zo ke nzamba pamboli bango Fally pe conscience et kota na motu donc au moins le père a comment vraiment muta droit chemin na ndenge vraiment ya droit chemin donc kuna likambeza de mais na mystique a fourmi ndenge balobaga ke mutu bamelela ka embondo te banongo ezo obima de gauche à droite boyika masolo ya bagrâce te mondenga ye ko sala moi baningisa eningisi entre temps masolo ya irsi le pechanga pe eza na toile ezo ko pesa masolo kuna bat na TikTok baza ko lobela nana paza mutu ayoka azoyoka na gauche azoyoka na droite makila nzoto pesa ko sala intuition pesa ko sala ndenge zala kaka mais moko so landeli pe na nenga kuzu nana ketchup na ici le pechanga neti masolo vomele kaka pe fumate po so tali na ba page ne sakala po biso to bandi ko landela bango mwa kala manake to kipara makambo ba théâtre te mais obi basi bazaka vraiment oyebi kaka ndenge zaka nana ketchup c'est comme si azalaka mutasi la bisalo pourquoi si la postaka toujours nana mais ici la postaka nana te babilo ngwe pesa mo benketi ici le pechanga il fallait betaka vrai nana ketchup mais pourquoi betaka vrai nana ketchup te point d'interrogation to ebite mais so moni ici le pechanga na Fally alobaka toujours que petite sœur à propre ici le pas le grand frère à propre goût donc boyebika ndenge saka mais solo bazaba na quartier kobosa na te balobaka beke ntabaliaka bobe na mulaya singana ya balobaka beke soso atournaka tout autour ya makamandako aliaka jamais nguba peme na musika
toza kuna te, c'est-à-dire Nana Ketchup be azalaka na pointe bon Nana Ketchup bafanda fali pa bafanda ka na bandalité fala koma na ena bambinza ba poto donc ta vraiment ba kinsa se ezalaka te donc longola idée pa lingo cha ba idée kuna, c'est-à-dire ici aza vraiment petite série ya pop mais na monde ya kinkuluka ndenge ezalaka batu pe bra ba oyebika ba diunga bazalaka bansongi bazokota sena se mutu mususu azolia yo zoyeba te ndenge masolo ya leki na biso yutu kobima ya Grace Tembo asalaki mwa ba bêtise asali mwa ba orgueil ekei ndenge ekendeki wana masolo ya Grace Tembo tokobeta ndenge asengi pardon mais tobeta na masolo ya Ersil elo ni ezokamwisa sikoyo oyo ezopesa mwa pasi. Pourquoi Nana Ketchup azokolaike ba photo ya Ersil Peshanga te? Pour Ersil Peshanga c'est comme si abandi sikoyo kofalo Nana azoko apesi ye kutu ba happy new years. Nana Ketchup kara oyo wapi na yebisa yo mais kara oyo abeti Ersil tala makambo Nana Ketchup ake kosala ake na ye kolaike video ya ake kolaike trophée ya Sila Bisalu Sila Bisalu na Ersil Peshanga ezalaka moi oyebika makambo ya Kongo ndenge ezalaka neti mwa kita na ebite soki bawela mobali soki eloko nini bamusu babengaka bango bakuku donc toyokaka bamusolo nka na internet question pa ezawana est-ce que Nana Ketchup azana ba futi moko te po mikolo ba message ezo kopesama ka ba message moko mona célibataire gokawana libala mabe donc ba piki moko eza par-ci par-là mutu mo azo comprendre lisolo azate. Bon ngai vraiment na lobi bon cette fois-ci na okoma ntsongi na mekana kolanda ba événement yango moni nazotala de gauche à droite nani ngana yeba mais Nana Ketchup oyebike Nana Ketchup donc naza mongo lokola ngai bon naza côté mingi na Nana Ketchup donc tozotalela siko Ersil na misu. Pourquoi Nana Ketchup azoko azalaka un peu indifférent na Ersil Peshanga indifférence ya Ersil Peshanga pena indifférence ya Nana Ketchup yango peut-être batu balobeli bango tamsu balobeli pe Ersil ke yo tala li wana semeki na yo mais il faut quand même bana ko follow ye bana ko pesa pe bambote na internet ndenge zalaka. Bon Ersil Peshanga sali part na ye mais Nana azosala nonu minene ya kinana boyebi ke Nana be aza prêtre pe na ndenge na ye donc charisme tona mwana mwasi wana so ba fille d'internet ezana bato ngana lela izali Nana Ketchup na Didi Stone na lela kado wala baza ba faveur na ngai donc na lela ka ba kona kuzu na nenga ko sakana te bozu la revie pe mo kanisi mabete meza solo na lela ka Nana Ketchup na lela ka na Didi Stone na lela pena mwasi mama bana ya Gaz Mawete bango misatu wana do baza ba faveur na ngana lela bango fo bon na lela ka bango po baza na baza pena ba ozomona ba fanda na manenge moko boye baza teko omona dikulu moko monene mais omona baza na bataille moko donc bataille recherché quoi vraiment bon na ndenge wana na ndenga mabete bon wana za ba faveur bon masolo ndenge kei totala ndenge ezokende mais eloko ezopesa pasi nazomona ke bazoninga bachaka fali pour baneti omoni entre les marteaux et l'enclume et ezala bien te mais eloko eza bien Nana quand même aza na esprit moko ouvert akiparavement makambo ya nini te so ezaki basi mosusu omonende si achaki ultimatum pa fali ke kata ba relation na kata ya la baie mais fali quand même azo continuer na ena Ersil Pestina ya azo pesa ebe makambo amemi ebe na poto asali pe ba makambo malgré batu baloba kaka bon yebi ke na kuzu tango mususu pe na famille bafandaka na ngo pe ndenge ezalaka biso do mona na musika donc yango tozo chaka pabuto opakulaka mwa kula kisongi ka ndenge ezalaka mais bino pe bomeka ko pesa biso vraiment masolongo ndenge ni ezalaka po masolongo eza un peu mo suspect na kati pe makambo ya Grace Tembo okoma makambo ya Grace Tembo eyeko pesa eyeko sisite makambo ebele na kati kuna tozoga su makambo ya danseuse moko boye aza ko pesa makambo donc na ebisi yo mais batu bazokamwa
Ah, masolo eza ebele ya kobeta. Oui, les vieux frères, quand c'est kaka quoi. Bon, eza vie, vie au dozo ça la vie nyonso kaka yango. À part vie au mususu, à part vie au vie mususu ezate. Donc sinon botika la kitoko, bozo makamuna lobi na bino eza na temps. C'est-à-dire na résumé na ngina loba nini, na résumé na ngina loba ke moi ba suspense moko ezali, moi ba guerre d'esprit moko ezali entre Nana Ketchup na Ursile Pechanga. Mais Nana Ketchup aza, c'est comme si Nana Ketchup aza na fan ya Sila Bissalo. Bon, bango nyonso wana baza ba comédien na biso. Un bon jour to ça na bango ba film ndenge kenda kaka pour évolution ya culture na biso. Sinon botika la kitoko ezalaki elom si signature wana ndenge na senga na bino bokende na page na biso ya Facebook, pardon, na page na biso ya TikTok Eloms signature, vous s'abonnez pe na Instagram Eloms 52. Tokos à suivre. Bye bye.